Pour la bateau vivre ba petit à vieux ou bien ba vieux à vieux ou bien ba non nga moko kaka vieux ba lekaye pour nga ouais ba lekaye nga pour nga ouais na lo ba ngona ebisa pe famille na ba nga vieux ba lekaye parce que soko tali bien pour nga na mona vieux na nga ba lekaye parce que comment il a quoi le ba vérité a le ba pe vérité boya ki na ba bota mbula boya na ba bota mbula. Na 2 ans, il y a pas beaucoup de millionnaires en dollars américains. Via au Lubango. Qui Rwanda, wana izamboga mugo muke. Et au Sahel, surtout kumbani ka biso tuawa, toko taka Rwanda. Est-ce que ba hôtel ma? Oebi Yasser Arafat, adara président de Palestine. A Koufa 20 ans après. Ba au ça l'autopsie. Ben, on découvrir que Akoufa la poison. Viens nanga, pour nanga na la vieux nanga tilelo na lobango bon. Jusque là, un émissaire congolais m'a ça plus que papa oui. Te non ce qui n'a la yebité, y a on a autour yebisa yo. Papa m'a dit mutoyo ayebana YouTube ya la TikTok te nini te logote. Ada ovagé à Kero beta aux États-Unis sur 50 États, beta dans 48 États. Musicien moté Congolais salam. OK. Ada musicien kenda beta na ba festival ya. Na habité sur ta émission Marai et autour les cas Nicolas autour les cas. Alors bien c'est grâce à Koffi Olomide papa Imba il faut vraiment papa Imba sur ça papa Imba c'est grâce à Koffi Olomide. Omoni asolola ki mabe. Marai. Asolola ki mabe. Pour à part nan le lobi wana émission susu ya ko sal salema ki avant to ki pa quitter ba tout ba ki pa quitter ba beta ki ngoka moni. O ya ko loba comme quoi que voilà papa Wemba ba kopinga na ko zala tout ko wela ne ba momi atangi na bakombo abasi mususu o kutumsu batana mabala. Mais Marai la première génération vivant la musique. La première génération à vivre la musique, la première chanteuse à vivre la musique, c'est Jado le Cambodgien. T'as dit bosso, tant on vient au Yoka Lokole, Babengani. Bavanda boye na molokai, amona ka mutu moko aye na cassette. Oh, ayo tikilo cassette uti Suisse. Uti Suisse. Et pas nani, et pas ya petit na yo moko Koffi Olomide mutatindi. De ba yo kinjembo wana, ba nani ko lukane poko wana, ba nani ko luka ba cassette pona ocha pona oyoka. De ba yo yoka maloba wana ya banzembo wana ya ni. Yaki na ngoka juste maloba. Ya premier nzembo ba beta na viva la musique po. Donc Koffi pesa papa manzembo ta pesa gandi maloba. Oui, ma wade ki maloba. Koffi akina pesa pe banzembo na Zaiko. Est-ce que banzembo mo bima pe? Et salani. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group.
Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désioniton et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Le Quartier Latin International, l'Orchestre des Stars sans comparaison, l'Orchestre du Peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Kofi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niema, tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération. Vous salabiso, vous êtes belé, vous salabiso à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, merci pour la confiance, la considération. Mbote, et si gagnons sur Zomi Bino, bandeko botala rabiso. Surtout bah oh vous pouvez confiance vous savez bino sur la shooting photo professionnel que hésitez à contacter biso na numéro na biso za na la poste kango photo za na zemi photo à mariage ya fiançailles anniversaire que hésitez na 4 studio shooting photo eza même pe di banda to kango photo na ba condition ya bien puis ça l'anniversaire mariage on a pour ça album pene monene kitoko que hésitez à contacter biso to selo musala très bientôt. On a événement belé, mais c'est bien nos choses dans la société, on a pensé pas fou quand on va société là yo, contacter biso concert, album, single, EP, contacter biso tout le monde activité là bino. Tout ça na événement en cas Europe. On a mon bagné dans nous le roi de la forêt Werrason. Samedi le 18 octobre na kata Adidas Arena. Le single bandiko tout boto la biso s'il vous plaît, son sommet billet na tout coûte avec le Big Boss, le roi de la forêt et maison mère au grand complet. Nakata Panama a concert bien confirmé. Nakata Paris le 18 octobre à Werrason. Tozalani belé to fêter avec Werrason. Tozana na Soleil Wanga Guy Van Bruno. Donc Soleil Wanga Guy Van Bruno a passé son rendez-vous le 13 novembre nakati ya Paris. Bandeko tout boningara Soleil bako fifi bako fiete bana quartier latino. Boato yoka moko ya bana quartier latin moko ba généraux na kombo ya Guy Van Bruno la date le 13 novembre nakati ya Paris avec Soleil Wanga tozala wana bosumba bien na bino soyina bosumba biete s'il vous plaît. Tozali susuna frère Christian a pesi biso titre ngolu eza na plateforme nyonso ya téléchargement to sengi na bandeko tout ono ba yoki yango te bo kinoko kango bo somba yango bo consommer yango bo partager bo tsoba commentaire bien nzembo kitoko na titre ngolu et osala bien zo pambola journée ngana zo kango so ina bima donc nzembo ka bien bo ke bo soutenir frère Christian nzembo kitoko ya célébration na titre ya ngolu. Warano, monsieur l'ambassadeur Gims, son excellence, monsieur l'ambassadeur Gims. Donc, il y a plus rendez-vous, il y a 4 grandes dates à Paris, la de France Arena. Donc, 4 grandes dates. 3 jours sold out pour billets athées. 4e jour après, c'est ça, le 22 décembre. Le 19 décembre, sold out. Le 20 décembre, sold out. Le 21 décembre, sold out. Le 22 décembre, il y a encore de place. Vous avez place, vous avez monsieur l'ambassadeur Warano Gims, l'homme fort, na 4 grands concert historique na Gata France na Salamati na Gata France na Paris la de France Arena 4 jours na Salamati l'artiste va beta ba jour mo comme balé mais 4 jours dans son son excellence Gims Warano l'homme fort très fort. Président Gentili Ngobila a en Angleterre le 18 en Angleterre boyamba malamu boyoka ko bino pe boyipsaye maram o bozana ngopona ko rendez-vous le 18
oyo eza samedi mokonzi azala na kati ya Angleterre boyambe maboka kofungama azoya osala échange na bakongolo bazalaka kuna boyoka ye bozwa ntango tuna ye bamituna nyonso bomitunaka mpona ye akorépondre bino rendez-vous le 18 na kati ya Angleterre avec président Argentini Ngobila. Merci pour la confiance dans la constellation au biso bozé belé bona na biso partout dans le monde. Merci beaucoup pour la confiance. Olingi to tombola ba faire na yo contacter biso to kolobela makam na yo to kolobela société na to kolobela makam na yo sala ba activité album single concert ko visiter bobenga biso et surtout pour ba after bobenga biso tozana pour promouvoir puis pour ça la promotion et ba activité. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Président Chiquito Muchachino, bonjour. Bonjour, papa. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Bah, yoji amba moto. Ouais, mais ngana za sa perte. Nanga olobela bilamba te, mais. Moninga kolata quand même. Ouais. Kolata, ouais. Ok. Bali bosto mbio na fauteuil jaune, président Chiquito Muchachino. Bandi kubalinga baye bubutama wapi okoli wapi. Ouais. Ngai na comme on a dit au lobby, Chiquito Muchachino, na botama na ki, na Congo, na kola pe na Congo, et puis voilà. Chiquito Muchachino, mais ya kombo na opine ya famille Muchachino. Non, kombo na nga penda Joseph, prénom na nga yango wana. Monsieur Joseph. Kombo mboka na nga olobela ngo mingi te, mais mutu atungisanga mingi na kombo na benga nga bongo eza redi bayi lokanto ye mutu abenga na kombo mboka oyo na kola. Ouais. Mais kolongwa de Joseph koya Chiquito Muchachino eza histoire ngo za kinde manger ngo za kinde ba pesa ki yango za ki obetinga mabongo pourquoi abenga Chiquito Muchachino lié de Joseph na kombo mboka. Ouais, Chiquito Muchachino yaki na Viva la Musica. Tango na koti na Viva la Musica, na mandi kozala mingi pe na Viva, des places comme eutaki ya Chiquito Muchachino. Normalement, Muchachino ezali quartier moko eza na Japon. Ba benga eza ba Osaka, ba ni me yango siko eza Kyoto yali na Muchachino. Donc des places comme eutaki wana. Le papa wemba kendaka Japon oya kala. Premier Japon na ye des places comme wane bandaki. Ba benga Muchachino Chiquito ya pamba après ko bakisama Muchachino. Komba ngoto Muchachino to banda ko wela ngona na Richacha zali batterie ya Viva. Ti papa wemba yo lo mame. Yo itaka Richard Balengola. Mais isimbi yote tikela e. Ti ekuzwa pe. D'abord comment benga bino à même moment yo Chiquito Muchachino Richacha pe Muchachino. Richacha roza la Muchachino pamba. Et après tango via yo ça il a penzembo. Et puis ayo mona penda ke oui adaki na raison atiki pe kombo ngo et puis voilà. Famille moko toko wele la ba komonde ngona te. Et après voilà. Grand frère nanga, il y a la biso du bosso na famille. Alaki pile master papa wemba. Okay. Donc comme par hasard, babotama ane moko mukolo moko, le 14 juin 1949. Ye pena la ozala pile ye bazako kangama, bazo zala na ye ti ya la biso ba ko miteye na Lumbashi. Bon moi une époque wana ngala bandako lingana poussa na pembeni ya vie. Mais oui quand ndenge to kola après wana ozo avancer na ba question na nyoso mobimbe na très carré mama papa mba toujours na bisongo malembe ni na yeba okoli na commune olobisanga la Kinshasa mais commune précisément Matonge oza mona Matonge Litonge né grandi na Matonge ouais na busumelo génération eza ba génération banani na Matonge ba otala biso bi ba célèbre ni no na Matonge baza ba camarade na ba camarade na Matonge ba comme ba ministre ba député ba musicien ba porte-parole je sais pas trop belé parce que na tanga ba titongo na ba musicien to ko zwa mutu wa iko iko penda papa na ye na mama na bango
bayebaki na olongwa epa na biso na busumelo ti epa na bango nakokolia epa na bango nakolala mpe epa na bango epa baiko iko akomobeta wala Michel Vivre à lokole ti bato baza ebele Fredi Kalema Sami Sami oyo oya grand sœur na balango ya Chitimbo po tozala kozala busumelo ezaka babala mo na baviengo ya Chitimbo na banono mwekatone bango kozala barumbu nini tout ça bato baza ebele penda oyo ouais génération na ouais parce que vivre la musique au monde autant na musika vivre la monde autant na musika ouais ko poussa na pembeni eza kozala difficile ezali pour ani ba classe ba parents balingaki te non grand frère nanga ngozaki camarade ya papa Wemba pilier baza kozala naye comment nina Chula Chilumbai ouais okay tant ba yeko miteye pour akufa akufa ça fait 9 ans non pardon ouais 9 ans tant ba yeko miteye na Lubumbashi tere tikali polele nde na komo pousa na pe na ba rep moi malé yem toka empêcher nga olinga kutu te place ya za master na ye nga na zala wana ti taba yeko mitake Lubumbashi nde place ko na profitaki na komoya malembe ti na ndenge kei quoi non yo eza na mutu te amema papa Wemba ezali kaka yo mo ba courage na yo nde pousa pe na papa Wemba Sami mutu amemanga toza okende mingi na Sami aza na Angola na pesi mbo de place azali Sami Matolo yo mutu amemanga ye na omba na shako akufa baza bakuze ya papa Wemba bango penda soko tali penda bango ngo tala penda ye otali papa Wemba bakokala penda na vie alma pasa bazaki omba na shako siko kulutu Sami azaka na ni vivre la musique te azalaki kaka ndenge biso tout tozalaki mais ya azalaki na mwa avance moke okende kozonga ti et puis voilà azalaki na mwa avance moke master nanga mpenza tokola ye na bomwana totangani kutu nchiki moko bon okutani papa Wemba na nini openo boni pina ko fréquenter vivre la musique tout le papa Wemba na parce que dès le début ezaki ozo fréquenter ba répétition ezaki vers les années na habité faut ezala na habité en tout cas na ko lo n'importe comment te mais na habité na habité umeli quand même ni umeli avant kutu ouais avant yaki penda umeli penda moyena pesa bane ezate mutu ayeba bane akanga makambo yango bien iko ouais est-ce que ça là indeni pour motambo na papa Wemba est-ce que bono tamona papa Wemba na ki bien na poto moni papa Wemba je m'excuse papa Wemba pour poussa na pene poko wana pour poussa na pembe na papa Wemba o poussa ndi papa Wemba yaka awa na poto ndi to mona bato ko mo poussa na pembe na papa Wemba papa Wemba na kino o poussa na pembe ndi mayas viona dagi mutu mususu o poussa na pembe ndi donc voilà mais kotambola na ye na kine na tika kotambola na ete na oya kaka bato na ozala na bango bakamaradi na ba musicien nyonso na otambola na bango tozozala na bango bazoya na pale pa na biso et puis oui mais papa Wemba ke na ko motambola na nzela non ko wana otambola na papa ndeni lo bavandi bo tozobeta masolo bia bete masolo oui ke aninga bimata msusu mbo concert esili azonga pale po visita obeta na vis-à-vis na vis-à-vis pona olonga vis-à-vis ti kanda ya na musika te soka zwi carte tamso makolo betika makolo papa makolo ou soit to utindule to ke na carte blanche eza ozala kotaka savu na nini na coin ya na bosa nkutu na bosa carte blanche batutu bayebi yango to ke tamso na carte blanche to ke na boîte moko eza ozala na matonge kota irebu que to coach wana taki na okanga na quartier côté kara ya parler na biso so tant on a fréquenté vivre la musique à période wana ezaki période ya génération ni lokwa ba ami okota ke bossa ezaki génération ba redi ami si génération ni temps oui ba redi ouais ba redi bastino ba Willow na opeso photo mo kutu na molokai
tozobeta nga nazobeta drum awilo aobeta mbunda photo moko tokanga awilo autotindela nga ya pas longtemps ya kala penda voilà so tango yoyaki vivre période wana bato nini bazalaki baproche yave mokolo na kini bon oyo na ndenge ya ceinture papa wemba ube na libanda te akebele bayaka na ye bazongaka na ye bayaka ne répéter ouais bamosa mwana kin akuda ba Dickens yoji ya mamoto Dickens petit na biso à parité Dickens ya mamoto ba Dickens bazolozolo bazuluwe banani susu même ata vie nanga acha movoto ouais balbala yo za mai bengi ba Jean Paul Ngambe oyo yebi na Paris awa ebele mais ba master ebele bakufa ouais on a que ebele penda bon no bazaki ba proche na ninga ouais après yo ezaki ndei na ninga poto ezaki ndei le kainde pour comme proche ya papa mba si ba benga yo président bon président na yo comme président na poto na poto pour à partir on attend to banda yo kangamana eti on yo kende ti ba yo kende Japon ba ke Japon ba uti Japon bazongi tango bazongi ba fanatique mo be kaka na Japon kuna ba yolanda bango ya basi et puis voilà l'époque pe attend on a pesselé les rois alaki les pauvres ti epesipe que non na koma po n'époque ngope ngala osola mingi na ba japonais lokola baza ko uta Japon bazoya spécialement ka pona vivre la musique naza okanga makanga bango mwa mingi mwa anglais ya skite ti na manolo bapi mwa ki japonais ka ndingo wana ti moko mususu toki na vis-à-vis na concert na mona ba petit momi mo bakoti ba frenzele oyo fo bazala ba chinoise oyo na ndimite ke bazala ba japonaise akei bon fo na solo na bango ba master yo lo baka muno na bango toucher bango na kepe na toucher muno bango pe aski to bika ya bilokota ozo bamba et petit pe bien mandi o solo la ba tuni viva la musique ngapi si viva la musique beta awa et puis une époque wana tant to coach na bango na kati ya vis-à-vis muto na époque bon ba solo na bango boye ezate mais ba musicien ba kendeki na Japon o ba monaki bango bazongi ba oka kosola na bango ti ti européen siko kemba masolo bandi to zaki na bango na Japon wana ba iko ba sele les rois mais oyo ti c'est là chiarut moi sina copine na baipe bayambani pe wana tout ça po balaki deux bayambani pe wana pesi pe kaninge pesa ki mais bon ba mamusu moyena betango ezate po na mukala mama na kishinga mpemba tokoleka ngo kaka po wana za mère voilà et que petit bon et que bon po to koma pe copain copine to yo voyager pe na mwanda muta betanga biso na vivre à l'époque wana ezaki vie Henri Wanya na tonto yale ba camarade ya vie bande wa vie ya batete la to kende ti mwanda to bina ba to kena matadi to beti na matadi to longwe matadi to ke ti na mwanda kuna siko bango fallait ba continuer susu ba petit momi ba lembi bon to zonga to yo zonga donc voilà to yo zonga après yo ki potonde japonais donc to maki na poto te ngana ya poto na ndenge na ngamoko na famille okay ya poto na ndenge na ngamoko na zwa visa na kisasa ti na yena kiteli wapi na kiteli na Italie na côté Suisse na Suisse kuna ndenge na vanda mwa mingi ti après na yozonga na ubimi Suisse na ke Belgique na ke Italie susu Italie na zongi na ke ovanda na Hollande na omela ipe mwa mingi na yozonga na ke Allemagne pour quelque temps pour fallait koluka mikanda yo yebika à l'époque donc tu tamboli Italie Suisse Belgique Italie Allemagne non ça na dokité donc il y a quitté à l'époque wana ouais donc il y a quitté tout luka mikanda ndenge zalaka ouais ba nini okuma na poto ngana nga oloba ba nete po telmeze belé et ça la bien te
nalinga oyeba na yakala ne na umeli. Ok. Donc tozolanda bientôt là 40 ans tolobaka. Na poto. Ok. Na Allemagne bangambo simbi après. Na Allemagne non na ozonga sous Belgique. Na ozonga Belgique et puis na obala mwasi ya mundele na ozonga Suisse. Na Zurich. Des places au pendant que nous vendons ça pendant moi makambo. Puis voilà, na ozonga sous Paris. Très bien. Mais les solo ba bengo président. Ils a qui ne mettre biso. Bon. Au moni fidélité dans nous d'abord. Et puis cause la paix juste dans makambo na yo concernant ma vivre la musique. Et puis nata cause la toujours présent. Et puis voilà. Et puis il y a un ça bien président fidélité. Ouais, après non, toi on la fête moko boye. Déjà li kambo qui président la manda ça la makambo ka ndenge ba président ba salaka. Ko kipe orchestre ko za la makambo susu mingi to s'occuper na vieille moko. Ti ça dit ko s'occuper na papa mbasali ndeni ko sombele bilamba te bilamba dangi na ligne na ye na batu na ye o bada osala mambana ko papa mbangi na ye belé hein au moins napenda bilamba e uta la Suisse e uti Canada e uti boye ye moka ki asombi ye moka bokandi ba mise ba vivaka no dans la bongo mende fidélité nanga et puis na manda ko sala makambo susu ta musu ba concert ko betsa concert na Zurich ko betsa concert na Hollande la betsa concert mususu na Toulouse. Et puis voilà. Et puis orchestre nanga penda o nga na kola nango, orchestre nanga quartier, c'est vivre la musique. Et puis voilà. Et comme papa m'a dit non, nazomona yo il faut mériter aux apôtres voilà. Et là qui na moi ba guerre na baninga mususu, ba zolinga na président boye mais si ko ngala za olinga go tuté. Ye moko vie muto proposa kinga. Et il faut kumbe la mouvement. Président ya ba fan club tout de notre président vivre la musique ya orchestre. Et bandaki na on président ya Cour suprême. Neti moi staff ne mona ba jet set ba laki. Koto yo ba Firenze, côté et après na laki siko président ya Cour suprême. Et après papa yo mona siko ba bien fait nanga et puis ba fidélité toujours na pointe ko ça makambo o ba président musu ba sala ka ona go lobate parce que et d'après moi madame te na la télévision ba to ba yo ka makambo na ça qui jeunesse hein. Et puis voilà. Et puis ça la fête il y a sorti album il y a Notre Père. Et là il y a président Wilson. Ah voilà la Saint-Denis. Des vieilles web ça non yo faut na nommer au président viva la musique. Moi pe na boy la gité ilo ko ngana lingi. O boy ande type a yo nommer nga ba image ali na otindo ba image wana. Et puis voilà. Et comme président. Et puis va et puis na continuer kaka ndenge makambo za kozala. À part nous ezaki nini? Na vivre la musique nini oyo sala bana vivre bato la biso belé. À part nous na vivre la musique oyela papa mbanani présenter banani à part nous ezaki nini na kati question. Et bato bazé belé to mema bato belé. Et belé moni bato nyonso awa na poto et surtout na poto awa mutu nyonso la grand prêtre. Alinga ko kondima ndenge ya yela kité. Alors pour éviter ya ko citer ba kombo batu baya kaka ezaka ndenge batu nyonso mema batu ngana mimio yo memi moninga okuna memi okuna boeti ekendenge wana. Bon à part nous ezaki nini na vivre la musique nini yo bakisa na vivre la musique le la président. Bon et comment qui presque à la fin hein à part ba conseil moi on a bêti ça et comment qui presque à la fin ti nandenge via erotika biso. Et puis voilà. Oh kutu na sala kutu ya moi ebele eza na moi ebele mais moni ba détail wana et sala moi bien te na za ko éviter ko loba ba détail wana po ba tout ça comment loba omona mais yo kutu yo bo ça bien te wana ko loba ngote makamsu na ko loba ngote c'est déjà passé c'est l'équipe et puis voilà moni.
Très bien. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. N'habitez sur émission Marai et Ucholeka, Nicolas Ucholeka. Alors, c'est grâce à Kofi Olomide, Papa Mba. Il faut vraiment Papa Mba. Sur Gaza, Papa Mba, c'est grâce à Kofi Olomide. Mais on dirait que ta vie va, c'est le Kouanati. Et ça, on est aussi la bino passé par rapport à langage, il y a Marai. Parce qu'il n'y a pas de musicien vivre la musique, il y a mis Papa Mba, il y a Kofi. Banzembo, Papa Mba, Banzembo, sinon, Banzembo, Papa, Kofi Olomide, Pesa, Papa Mba. Il y a un de commissaire Papa Wemba. Donc, on dirait, ma page, ta vie, on dirait sur les quartiers, le quoi, pourquoi? Bon, au moins, à Solola qui Mabé. Marai. À Solola qui Mabé. Pour, à part, nan, le lobby, wana, émission, sous, il y a ça, et ça, les qui avant. Tout qui pas quitté, tout qui pas quitté, va bêta qui a mon cas, moni. Oh, il y a comme quoi que voilà, et Papa Wemba ba kopinga na tako kozala tota kowela ne ba momi atangi na ba kombo abasi mususu o kutu mususu baza na mabala mususu bakufa omoni yango eloko esalaki mabe yango wana mais elekaki ntango aye kosala sikoyo deuxième émission soki troisième nde place oyo bato basanflamaki mpo ntanga na yoki ndenge outi koloba na question na yo ke Kofi ayeki na banzembo boye ye moto asalaki boye azalaki confondateur ya viva wana non wana ekoleka te omoni soki olobi vérité ndenge likambo ezali problème ya te mais oyo alobi wana yango te. Mais Marai aza ba première génération viva la musique te la première génération ya viva la musique, première chanteur ya viva la musique c'est Jado le Cambodgien. Tadi boso tango via uti yoka lokole babengani ye aye kosala viva tango aye kosala viva na ba notable ba master na ye Yazaza oyebi Yazaza Yazaza ba vie Julman ba vie Pecho Wangongo grand frère Aiko na grand frère ya Gigi Tupa wa banda obeta mbunda po iko obeta lokole et puis ba vie Julman ba vie Nila Mbungu wa journaliste. Yé muta ebisa ki penda Papa Wemba ke en tout cas ngai fona chai au poids. Ndake ne ko luka yé muta kena luka première chanteur ya viva. Jado le Cambodgien. Après la mission subaye la nini tubaye mais première nzembo ya viva ezaki Mama Lo. Ba ko répéter nzembo wana Mama Lo. Ba oyemba mingi za ozala Jado na vie Pecho Wangongo akufa. Baoyemba nzembo wana. Et après nde ba mokolo mususu kaka Papa Wemba vani na molokai na Yazaza po batu mingi bayebaka te Yazaza azaka batu baoka sanita na petit ya Papa Wemba te yada mokolo ya Papa Wemba. Papa Wemba petit na ye Yazaza mokolo ya Vieux Bayard Dominique. Oui, Vieux Bayard Dominique. Aye mokolo na ye. Bavanda boye na molokai, amonaka mutu moko aye na cassette. Oh, ayo tikelo cassette euti Suisse. Euti Suisse. Epa nani, epa ya petit na yo moko Kofi Olomide mutu atindi. Nde bayoki nzembo wana, bakandi koluka n'epoke wana, bakandi koluka ba cassette pona kocha pona koyoka. Nde bayoka maloba wana ya banzembo wana ya nini. Yaki nango kaka juste maloba.
Il y a première nzembo va être na Viva la musique. Pour première chanson on a répété taki Mamalo mais bimate. Ba ça scope ba yiko zo nzembo wana Kofi ba yoki maloba batu ba bongi sa nzembo wana. Ezalaki Syriana ba bongo wende ba Pinos nani susu a Virgilva. Donc Kofi apesa papa manzembo te apesa ndi maloba. Oui, mais wade ki maloba. Yaki nzembo bon to ba nzembo zaka maloba. Na maloba. To boite netinga na boite ke Kofi ada opesa papa wemba banzembo. Ndenge moko pe petit na ngai ke na pesa mbote bokisi bompema. Apesa banzembo. Félix Oazeko. A opesa banzembo. Pascal nani Lokwa Kanza. Ao pesa trabalhar na papa wemba. O nani maestro pesa pe ba maestro o ya Jesus Kaseya. A pesa pe ba nzembo. Bona pesa ka nzembo moko neti ya yote. Yote ye muta pesa ya be komela ekutu na butu. Nani na pesa su ba nzembo. Ouais, batu baze be ya pesa ba nzembo. Alors eza na ngosoni te papa wemba oyo ke na ngosoni te. Na soki 20 ans ou 25 ans anniversaire ya Viva. Papa mba Matissa Bogis na podium. Ye muta pesa nzembo ya Maria. Apesa nzembo to yemba na to yemba ye muta pesa. Eza na YouTube. Awo yo kilango soni te ou bien soki ndenge non. Et puis ba grand prêtre ya mokili oyo ba travailler kaka na ba parolier. Tala ba nzembo lo wa Michael ba bimisa Michael Jackson. Tous les chansons ba komela. Johnny Hallyday, Bakomela, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, mon komi munene. Nini siko ya boya ke yo non, yena banzembo ba travailler. Mais avant wana banzembo papa mbanda misa banzembo sala ba succès ko sagalate, ba Amazon, banzembo za mo ebele na bayoka lokole na isifi. Preuve ane mususu yali ke umoni mutu adaki na gaz na ye. Papa na gaz na yo pinda ke non lelo akozwa nzembo na yo ayembi yango boye esali pe malamu nango. Bon to boite Kofi akina opesa pe banzembo na Zaiko. Bon est-ce que banzembo ngo ebima pe esalani. Bon donc moto ayina loko wana pinda o étoile o nzamba pesa ye ti akufi na étoile na ye ezalika papa wemba. Bon alors sikopona oya koloba ke non banzembo wana yango mutu sali et puis ba rythme wana izako beta makuna ezaki nango ba rythme moko ke ya mbangu ba yembi ndenge ba yembaki yango wana yango pesa ki siko kanda ya ba villageois batomboki ngai na kokoka ko contrôler tous les villageois te mutu na mutu azana ndenge na yepe oyo azo monela makambo. Pour battre muso asali émission o basaleli noko na biso émission mais na yebi bango te battu muso ba menacer na yebi bango te nazo yoka kaka omoni ya na moni battu basepela kite mais ngai tango kaka na mona ke émission wana nga moko personnellement na benga ipe marai nkolo yamba ya wa otunai na yebisaki na sepeli nango te to solola ki na sidika ki mabe et puis na yebisi ki en tout cas osali mabe osali penda mabe ndai olobananga non ndenge za boye problème ezate nga zo kende kin mais na koluka nga na yebisa ki liboso ki s'excuser luka osala ta vidéo moko s'excuser et tout ça bon moi na maipe asala ki pe vidéo na ye asali vidéo s'excuser mais maloba oya loba ki na kati façon ndenge aza kolobelela ngo na vidéo ya pardon et ba villageois ba digérer en côté il y a un te pesa ki siko susu et là musu ba problème ayo yebisanga ki a okendeki na osala émission dans osala émission et puis a komeka ko expliquer et puis a s'excuser et puis voilà pour bientôt là le 24 avril tout en a hommage à vie rôle ya Kofi na vivre ezarani. Est-ce que Kofi azala musicien à vivre tout Kofi azala partenaire à vivre la musique? Non, alaki musicien à vivre la musique.
ye azalaki petit ya papa wemba papa wemba oloba ngo na banini na ye émission nyonso tu ke pa Kofi azalaki petit na nga ya émission ya Viva te petit na nga et puis aza kokomela ye banzembo et puis voilà alobi na 1960 je me rappelle plus 74 ou 77 ouais voilà 77 na Bruxelles ye autaki Kofi auti Suisse aye ayota la vie na ye l'époque wana balabino il faut que ça la baoyembela nzembo ya mama Mobutu mwasi ya président ya kala nde via yebisi ke no sailanga nzembo moko oyo na koyemba na yito yembela ya mama Mobutu donc asali nzembo wana na miso ya vie ba répéter na vie pour aller le chanteur te ba répéter na vie et tango ba répéter ngo et si il joue la concert via yebisi quand même joue wana ke nzembo yo to koyemba ngana yo ah mais viens non to koyemba ngana ka ndengo yembi bo to koyemba ngana yo premier jour au basimbisa un micro kokende pa Kofi ngana mais pile petit avier pile petit naï OK et puis alingaka ye penda na motema moko hein vieux penda ouais ngai na motema moko ba makamuka ndenge yaka de gauche droite mais via da yoka da kobwakisa alingaki est trop petit naï penda petit naï très bien toi na likambo vraiment to isala ba to pasi déranger mokili papa wemba utaki na koma asala ba azaki na koma si je me trompe pas azaki na koma après 6 jours yorobima na koma bo permettre bino ba staff na ye aki beta concert moto auti en coma que l'erreur oyo bino bosala bon omoni mama solangwe bonga c'est bien ndenge pe oyambinga boye na éclaircir yo vie asalaki 6 jours na komati akotaki hôpital asalaki 3 jours non 2 jours troisième jour nzoto ebandi kozonga ti azali na koma quand même non azalaki na koma te wana ezaka bato baoloba na bango kaka vi azalaki na ye bien eloko eza kotungisa ye ezalaki nerf sciatique eza badouleur moko bayokaka na kwisa baboye aza koloba yango mpe ye moko bon yango moto esalaki ye puis voilà ti aye kozwa traitement na ye esili aye kobima na hôpital apres soki 15-16 jours abimi puis avandi repos médical avandi presque 3 mois bayebisaki ekuta pema pendant 1 mois mais ya asali 3 mois ya repos après kobima na hôpital après 15-16 jours après 15 wana tango avandi na hôpital 15 jours abimi tango abimi asali bayebisi azwa repos ya 1 mois ya avandi kutu 3 mois sous de plus abougera te avant ndaka na non là ozalaki kaka na ndako mais tuka ndenge ezalaka repos médical oko bouge mingi te okende soki ndeni te pour de temps en temps ozoleka mpe mpona contrôle oleka na contrôle titi médecin oyebisa ye ke c'est bon sikoyo oko voyage na yo nde via ye kovoyage donc papa yemba voyagera na ordre ya médecin ya docteur na ye ou médecin mais santé soki oyoki bien otikalaka wana sur place te soki oyoki bien si ozongeli mosala so osalaka mosala na yo ozongeli mosala na yo yo na bi médecin na ye permetaki quand même ouais médecin na ye abaki oui c'est bon kaka ndenge ezalaka nta ye kovoyage akei oyo bato bazoloba wana ezaka maloba kaka o non vie asalaki boye asalaki non avant voyage bobenga na ye quand même ezalaki nde nini pourquoi olingi otikalaki oaccompagnaki ye te lokola président de la musique ezali na baraison nini ezalaki voyage moko brisque to ayebaki wana ezali na baprogramme na ye bien calculé bon nga na voyageaki na ye te mpo na nini parce que mutu moko déjà azalaki entre biso nyonso tu oyo avoyageaka na ye yaki Corneli Malombi mwana mobali wana vraiment on y a part baya zaza te mwana mobali wana non il faut kopesa chapeau avant kutu bavoyage totelemi na liboso apale na ye Corneli aye kozwa ye
totelemi ngai témoin na ngai Dadi Soso totelemi tozosola kaba masolo ndenge ezalaka na vie nayebi devant vie nayebi bi Cornélie omoni mosala oyo yo osalaka pona vivre la musique parce que ozosala pona vivre la musique ozosala pe pona nga mais makambo ozosala nga na osala ngote na miso ya Dadi mukolo yamba Dadi ou Cornélie po Cornélie alinga oloba te na ba média otuna oyebisa yo nde baye voyager akei kin après kin bakeka na Paris bakeka ye na Cornélie orchestre au Congo bakutani na Abidjan voilà et après nde bake kobeta concert wana ndenge ka eleka nga ku toujours ango na pokwa la mona ba pokwa na ona bengaki ye yaki na ba 23h na bengi ya yambite na bengi siko na telefone ya petit moko azala ya petit moko azala wana musicien petit Cédric ye siko muta opeta sente ye muta yebisinga bino zela ti aya passer nga vie atunya vie boni ça va kuna ouais to beta de to banda déjà na ba 2h 3h toza déjà wana mais ekoleka so lingo talango na ba chaîne na bino wana botala na ba lokwa botala ba canal ekoleka wana na ba chaîne na ya chaîne ivoirienne bien OK bien bon moniye avant a yemba alinga koloba mingi te pour garder l'énergie ba corps vocal na ye donc vous na tout levé au betande nini au mona ka formule bien mangogo to prêtre esile to kati di solo ya suka onga na solo na papa yango na vandi na kati ya salon na ba dîner désert na dota la télévision papa batumsu bazobeta tiego koma sikoke viva beti première chanson via côté première chanson betami deuxième après troisième via côté nga ponge zwinga na lai na canapé mige na mona ki yokola likamu susu na lali tongo etani tout eleki na télévision na monité na zoka ndu les obetama na sa pongi menga na lali et puis tongo etani na moki na ke sport na ke na sala sport na ke na sali sport papa esili na bani kozonga l'air na zonga po palais na ngai na sala sport ya ki musika te na bina ke nga malembe na kozwa nga bus mais deuxième arrêt na kiti na bina ke nga malembe na komi na première arrêt ya bus téléphone est sonné na yamba boye masa na nga moko avandaka na Suisse Valérie Lusandu mayo jaune abenginga oyo na oyebi nini na binini susu oyebi ke via kufi ngabi boniko na baniko ta déjà ngabi tout ça déjà le mois d'avril hein et cause à le 1er avril on a tia mais mi angoti na ba le 24 avril moni via kufi na mo inetika azokosa abaniko lela na téléphone Ndiabi mayo makamyo zolo bana. Allo mayo akati téléphone. Na bengi ya yambite. Na bengi Cornélie ya yambite. Na yego benga Dadi abando azolela. Obi ke na zui shock. Mige na kokakite mutu na auto solo la ye. Na 22 ans. Oui, ça yo ki akufia kindagine na santé na ya bien. Oui, que na comprena kite omoni bis na rea bis omoni kana ba balade na ba bordi wana na ye na kiti makolo na vanisco makolo na prince bis ye tele omoni kaka nde ba tsaka espace ya bis moyele kezate do bazolo balanga batu ba ye chauffeur ya bis a kiti monsieur vous avez quoi nazo ye bate ma bazolo bala nazo yo ka kutu te ma nazo ka batu bazolo balanga mais nazo ye bate bazolo balanga nini pourquoi bazolo balanga bon pa kanya pompier mbila ye de temps mbila ye nde na ye justement na ye juste monsieur mais nde ozo sala nini ti na yo pesa bango nouvelle na abia oui bango yo kyango na nini na bango ya ka Nde ba ebisinga non, il faut qu'on t'en ambulance ou qu'il ne peut pas contrôler, c'est pas bien cause à la choc. Non. Na côté ambulance.
bon oyebi kaka na poto awa ndenge ezalaka bazwi papier moko basigné senga comme quoi que mais lokolo boyi kokende signé et puis voilà na signé nde na mio na bandi okende malembe nazongi ndako ntango nazongi ndako nakomi na palais téléphone kaka téléphone okobenga nani Cornelio okozwa ye nde sikoyo lere na ye kozwa Corneli nda ayebisingaki moye tosolola mingi eza te place toza baza na bakonzi ya Côte d'Ivoire. Ça veut dire ntango vi akwei bamemi ye na hôpital tomonaki yango na batelevizio vi akwei bamemi ye na hôpital bakomi na hôpital kuna ti vi aye vi akufi siko moye baloba yango eza te il fallait basala nini babenga président ya mboka parce que mutu aye okufela na mboka na bango aza grand prêtre aza grand monsieur ndenge akufi wana ezosenga siko fo président de la république ayeba babengi sikoyo Ouattara ava baannonce yango na bato nyonso bayebake papa me bakufe pa bamédecin mpo babombelaki na Corneli babengi Ouattara azoyamba te ti baye kozwa ye nani baye kozwa Ahmed Bakayoko wana na l'époque wana azalaki ministre intérieur ya Côte d'Ivoire nde azwi ye mutu abanda kobenga président Ouattara nde président azwi ye nde Ouattara alobi oui ava boannonce yango bozwa nano président ya RDC soki bozwi ye boannonce nde bokoannonce yango babengi ye mpe président ya époque wana babanda kozwa ye te babengi ti baye kozwa ye nde bayebisi ye après yaki na batongo wana na batongo ba 9h nde baye koannonce yango moto abengaki mpo ayebisa Corneli amoni kaka bamédecin bazoya basololi na baasafo baorganisateur ya nini wana amoni kaka nde bazosolola epo esili nde ayepa Corneli amani osani te ayebisa ye omoni dans la vie nini mokili eza nango kaka bongo Corneli abi quoi vi akufi vi akufi tala siko shoka ndenge wana otiki bana na yo awa ovoyageaka na prêtre ya ndenge wana okoloba nini okobandela wapi okosukela wapi yawa moni nalobaka mwana mobali wana mige quand je parle comme ça j'ai des larmes aux yeux faut bref na mokuse baye koluka bazwi kabila alobi mbo baannonce puis baannonce yango siko mpona kobenga sikoyo koyebisa yango mare Amazon Mukaramama nga nabenga ye Mukaramama mpona koyebisa Mukaramama ezalaki na problème babengi Marie-Laure manager ya papa oyembana na kini Marie-Laure alobi nakoka te kolela ndenge na kati kutu telefone baye kobenga ya Josa po bayebisa ya Josa alobi nakoka koyebisa Rosa maka nouvelle oyo te siko baye kobenga Jeff wana azalaki chauffeur ya papa oyemba ntango babengi Jeff sikoyo nde ntango bayebisi kaka Jeff ke papa akufi kolela ndenge wana mare Amazon azalaki te azalaki na église auta église sikoyo azoya azokende sikoyo abima libanda mpo akutana na Jeff bazwa Jeff arekipere azongisa ye na ndako akuti Jeff azolela nini aoka kolo papa akufi nini omoni siko place mare aye koaprendre likambo yango matro moni nde ekendeki wana ngai awa na bino tozwa pe suite ya makambo ya matanga na bimpo tosala matanga tokende na Paris matanga mpo na epoke wana nazovanda na 170 km ya Paris na 3 naye na Paris nakomi na Paris mige makambo mosusu ya soni oyo nakoka koloba na televizio te nakuti ndenge ezoleka wana na bato mosusu na bi te nga olela vie na nga na position ya boye te ezalaki nde non nakoloba yango te mige eza soni communauté na biso bato na biso modele baza kose comporte na bamatanga kaka bakongole nde base comporta na matanga kolo histoire kolo idéologie bokolela ye ndenge wana nde bokosala babiloko nde bozosala wana te nazongi mbala moko pale ntango nazongi na ndako na bino kosala matanga epa na nga nasali matanga epa na nga bato bayebele na niveau koboya mbila koyi
expliquer mbila, voilà, tala, mbila, oui, mais, bon, c'est calmé, batuna batu msubazonga na ndaku, lobby, bokene na mairie, bon, bozwa sale. To sali pe kande masala ki, to balobaki na biso, puis to ke na mairie na zwi sale, nde temps na zwi sale, to sali matanga wana, ti sili na ndenge lekaki na kin wana, bakundi venga azalaki te, na kende te. To sali matanga awa na Paris, isili, na yoko sala 40 jours, et dans la YouTube, hein, so vous voyez 40 jours, papa Wemba au monang. Sali 40 jours, matanga, vejana na yaki, na pauvre fafa de Molokai, maestro. Yepa yaki, na batou sote Canada, sali 40 jours, tout ça qui en 2 jours. Après, sili nga non. Bolingo nga nazala, et pas nazala nango et pas ya vienanga. Bolingo pe nazala nango ti lelo et pas vienanga, na ko ti kango boete. Pour vivre na pe sabiso e belé. Et belé. Ezala bilamba, ezala idéologie, ezala ba conseil, et belé to profiter na sima ya vie wana. Anga la kotika vie nanga balela ende ngwana te. Vie nanga ifo balela lela ekaka. Lokola lobaka na nzembo ayembela King Kester, matanga ici la rapa bapaya. Mais pas na biso, pour pesa biso temps. Dès qu'on la vie, to comment on la vie, la sali 40 jours. 40 jours, tu sali 2 jours, on a ici, une année, on a une année hommage à papa, on a benga la petite nabiso, bandeko nabiso, musuto sangala ki, pour, na ouaye koko kangote nga moko. Fallait ma boko baninga, to tcheche banini ti, et puis ici, première année, on sali deuxième année, troisième année, quatrième année, on a la salle à boye, to pe simbon, on a la salle, il y a noisy les secs. Problème, yoko bima. Ba camarade mususu bandeko ka ndenge zalaka omoni ba coach makamsu na famille alors ngala monaki na koko swala na famille ya vie na ngate pokaka parce que na linga ki tole la vie non na tiki et puis voilà to sali pe to sala ki ngo pété 4e année ti lelo yo après na yo ki mais avant wana ku tout temps to sali une année. Après, il y a eu des gens qui na tombe ya vie. Mais, micro, on a et le moins vite fait. Bon, yo analyse sur ça. Ton papa a quoi? Mon tout le monde a qui a le micro, on a, bah, qu'on a analysé beaucoup, mingi sur yango, bino a petit a vu beaucoup de bon analyse sur ça. Micro, on est le moins plus vite. Nga po nanga moko. Po na bato vivre te, ba petit a vie, ou bien ba vie a vie, ou bien ba non, nga moko kaka. Vie ba lekaye. Ponanga, ouais. Balekai. Nga ponanga, ouais. Dans le bas, on a eu sa peu famille, on a vu balekai. Parce que, ce qu'on t'a lu bien, moutou, on a tant via quoi, micro et kei. Pour les hommes, on a battu, on a la télévision. Moutou, on a eu le micro, ok, non, Suite, non, pèse la té. To senga ki autopsie, biso, neti nga moko. Na senga ki autopsie, mais nga na cause na ko na na droite ya ko senga autopsie. Non, il faut famille biologique. Ba senga makambo autopsie. Omoni. Mais ndenge za wana pe e kufeli nango pete hein. E kufeli te. Oyebi Yasser Arafat azara président de Palestine. Akufa 20 ans après. Ba o ça la autopsie. Ba ko découvrir que akufa la poison. Omoni. Vie nanga po nanga na lela vie nanga ti lelo na lobango bon wana zanga eza te que non famille viva ou famille à papa ou non wana nga moko chikito mshashino po nanga na mona vie nanga balekai parce que comment il a quoi le ba vérité a le ba pe vérité boyaki na ba bota mbula wa boyina ba bota mbula na 2 ans ya pamba boko ba millionnaire en dollars américains. Via le banc. Que Rwanda wana ezamboka moko muke. Et osali. Soto kumbani ka biso tu awa. Toko taka Rwanda. Est-ce que ba hotelema? ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage,
Tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés. Contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Voilà. C'est un peu donc ça. papa Mbakoufa va comme hôpital, c'est comme si si on comprend les disons bien que quoi na à quoi ba 2 heures, 2 heures nouvelles ba 9 heures, 10 heures donc nanzela déjà kufa na. Wanande nako na yebite. Voilà yebite. Soit akufela ki nanzela, soit akufela ki sur place, soit akufela ki avant ba kitsaye na ambulance, wana na yebite na koloba te. C'est un peu ça. Donc papa Mbaliwa na baleka selon you et Nigo Lobele on dirait ça politiquement parlant. Ba vérité en dehors loba. Na comme ça on doit prendre mboka na surtout une mission moi sala na RTNC. On dirait le ba propos lobby. To robisto sangana to kende parce que après une période on a mon temps les baki hein. Mon temps comment qu'on lâcher. Bon, je sais pas, non, confirmé. Koloba fait, Koloba, dénoncer, parce que tout type n'a pas si, bien sûr, pas si on est ici, il est organisé, mais tout n'a pas si dans beaucoup d'ambition. Si artiste international, ou papa, à comment il faut dénoncer, puis bon, c'est que, Batbalembaki, bon. Si je m'excuse, selon Yolobi, papa, ils a politiquement parlant, dans les cas, tout le monde va se lembaki, même yonde ozawana. Au lembaki, la politique, il y a Hippolyte Kanambe. Non, tout c'est pelité comme il faut. Non, tout lembaki déjà la politique, voilà. Puis tout lembaki la politique, voilà. Mais papa wemba, ça va polele, a olobe la ngoboye. Voilà. Ketala li kambuza buza bu bino boye na ba bota wa yambula, même pas 2 ans. Beaucoup de milliardaires en dollars. Bon, on va dire moi. Mboka la bino bo vandi be pour muto azwa pouvoir pour ba nommer mutu. Il faut mi beko euta na nini na Kigali. C'est bizarre. Voilà. C'est bizarre personnellement mais question me pose un peu courage dans la famille. Ils ont profiter le droit de mieux tout mais ko sur l'on peut analyser sur ça. Lié à papa donc hello mususu balinga bayiba sur lié à papa donc bilamba la tarana bo garder ngo comme papa wemba lelo oui ba conseiller monument oui mais papa wemba asali a trop na milieu musique et surtout côté style avec partout avec na ba casquette belé côté rolata koyemba a reconnu mondialement parlant mais on dirait histoire papa mbele kabisoka bano baruya bandeko baruya bato na babotamite bato ba otobotama est-ce que baza na facilité otanga histoire ya beaucoup bo proposer ni na l'état nebi que papa mazaki na relation bien et puis lelo bino po botikala na ba relation ya papa wemba mingi ba konzi mingi ba osana ba konzi mingi lo bana pouvoir pour proposer ni pour na manger à vie beaucoup oyo total 20 ans après bana musuba roya brokola so ils papa wemba bano yeka na musique est-ce que vous préparez ni pour un projet ya papa wemba beaucoup la grand star à Tikabiso. Ouais moni na ina si ça peut dans bakisa na question na yo ne ba tout ça le bambo ne ni bosali Pierre Tombala papa wemba bosalité tout ça non mais moni pour na bosala Pierre Tombala ya jemuke et là jemuke pour anini déjà yé moko na ça papa wemba la carnet d'adresse na yé soki to lobika ki to benga 2 personnes ou be mutu moko kaka ou be biso moko kaka ba petit avier
Pierre Tombal au Salimanango, na seconde. Ça veut dire que nous avons bon à Salian. Mais pour la Pierre Tombal, au Congolais, mingi va comprendre raté. Il faut qu'on s'engage dans nos familles, qu'on tourne nos familles, que voilà, donc il faut la Pierre Tombal. Ceux qui famille sont d'accord. Bon Salian. Ceux qui sont d'accord, c'est beaucoup ça la Pierre Tombal sans accord la famille. Tala mutuloko la Rive Kono. Na PCMBO te place à Zaïna Suisse. À Salela qui Strevos Nyarkos, à Salela qui est tombé Pierre Tombal. Mais à Kende ko senga na famille m'a PC accord. Il y a un moni à Salela qui est nini mausolée. Donc beaucoup ça la onde on a té. Moni le 24 avril et la date oyo et kota na histoire ya musique africaine. Date où Papa Wemba Koufaki. Normalement, il fallait jour de la musique, et pas bêta la musique partout de gauche droite. Mais tous ça on a Congo pour chaque le 24 musique comme bêta chaque date voilà. Mais tous ça on a tout décalant au moins muké pour la saison de pluie dans avril wana va mourir bêta. Déjà moi muké tout décalant. Mais on faut qu'on soit là siko na famille et puis qu'on soit là ministre de la culture. On a oué bandé ma côte décalant. Ah ouais. Et puis là on me sous na question on me sous sur lobby. Papa mbaya yebana ki na YouTube té ou na ba réseaux pour na époque wana o ya asala ki succès ayebana mukili mobimba YouTube ya la raté, TikTok ya la raté, Instagram ya la raté, Twitter ya la raté. Tala niveau. Pour les lots, au salara aujourd'hui, ni na yosali selfie, au lobby et tamboli mukili mobimba. Mais l'époque où ala siko yala osali la ngonte. Mais ayeba na mukili mobimba. Tala niveau ya mutu. Et puis ba concert ango a beta, tolo bana sur 5 continents beta, na 5 continents wana. Et puis tanga zo kene na mboka wana. Tanga komi na mboka na beti concert bato ya mboka wana mutu baye kotonda communauté africaine. Très bien. Ba concert mususu za na YouTube zela po tozo sala moi et nini moko ba montage ba biloko ebele na jour ya le 24 avril po ba ko projecter na écran géant na date ya le 24 avril. Histoire na yi. Il y a un moment vraiment coup de chapeau, azo mérité ba respect belé, a sali belé na Congo wana ndi ozomona. A boya ka pe ba problème na bato. Oyo soki ndenge non. Il y a un moment neti ngabu na un problème na musicien mo te na kin. Ba kulutu na biso, ba master na biso ba musicien, ba petit na biso ba musicien, ba ngotu na zo ba onka ndenge moko. Oyo sali bien. Bravo. Très bien pour la première partie émission Nabiso. Merci Namandiko tout bon Nabiso, le vénérable grand maître choisi Matata Topesi Mbote Belé Chancel Mbemba Demidier Mbote Belé na ya papi Matarata la Matos miroir d'Angola d'Acosta patron. Merci. Na Eric Badi Bantou bourgmestre à la Louvière Motema ya Majolina Tozoladio. Merci beaucoup. Nayo, merci na Morimo qui est monté ma grâce Tozoladio, Sylvain Dexon, Mbote Belé na Sniper de Ferregola, Gaëton Lipamoto, Sniper de Ferregola, Evan Tumba, na Kation Vex, Topesi Mbote na Fabrice Massamba, Red Damuta, English Fada Père Banglais, Yagi Baena, colonisateur de la SAP, Monté Mama Sylvie Baena, Mbote na Mama Philbertine Samba, moi c'est Docteur Samba, Michel Ochudi na Birmingham, Bilambe Belé, na pesi Mbote Belé Kulutu na merci pour tout Michel Ochudi, grand prêtre Bilambe Belé na gata Birmingham, et puis Mbote na John Konde de Grâce Santiago, Mbote Belé, Mbote Mani Konde, Mbote na bino, et comme la bino roi Bilamba, grand kale Mboka Kelin Tsumbu, au chef de Paris. On a battu encore remixé pour la première partie, Michel. Moutali Bosso na remercier mingi. Oya uta ekole lisanga après liwa ya Papa Wemba Susu ezalaki binadama jibempiana na nzembo hommage oyo asalelaki Papa Wemba na wakoyoka ngo defate so na yoka ngo kaka ilinge sila maya miso
ngai mige nazoyebisa yo ke nalelaka vie na ngai wana ti lelo yango omoni nzembo wana binadama etushaki nga makasi et puis na remercier lisusu tata Adolphe ya alobaka ke non papa Wemba son âme repose en paix te il faut ezala kaka bongo po il faut ayokaka biso oye moto amemela ye biso makambo aza koloba tata lata nasi otala na remercier susu atambusaka kombo ya papa Wemba partout azalaka et puis na remercier lisusu nani Daniel Bumba gouverneur ya ville mokonzi Daniel Bumba Daniel Bumba alobaki ke kisase kobonga mais eza kobonga tomonaka béton na béton na napesa ye message Mango Koto premier citoyen de la ville na obengo mikolo ozoyamba te nazoya pe kala mingi te pesaka mère basalama on est ensemble et puis na profité na pesa sumbote na Paul Chilumbu yaza député professeur bokonzi eza jeté Paul Chilumbu et puis na remercier lisusu Olivier Coach Massamba yaza na London City ouais na PCP moi basalama et puis na remercier lisusu Gilles Lemporio Mbula Nkama les monuments vivants la Suisse oui bien Gilles Lemporio Mbula Nkama les monuments vivants et puis na pesi sumbote na nani comment il s'appelle Gobelisha na bandi 15 bato viva pe bazé belé ba Polidoro Nema bato bazé belé et puis na pesa anniversaire na souhaiter bon anniversaire na Kiam Kiamwangana na Genève à Botama lelo lelo le 14 donc à Botama le 14 date moko na mwana nga liboso le 14 octobre Kiamwangana Mango Koto yaya voilà quoi très bien na ligne yeba nazo précision pa na yo ba petit avait beaucoup au bar en France ils arabanani zaki banani ba petit quand je parle de petit ba proche mon étudiant tu es bien pas ba proche de papa Wemba tu es bien grand prêtre Cornélie Malongi. Cornélie Malongi. Je m'excuse. Cornélie Malongi. Il pas allé parmi ma proche. Il y a papa Wemba. Bon, tu as vu que ton souffle va aller fanatique, mais va aller chance à écouter na rana vie, mais ba petit peine vie beaucoup. Ils ont banane. À part binom balé na Cornélie Malongi. Ah, tout ça est belé. Là, dans le coup, t'as sur combo. Ah, tout ça est belé penda. La petite proche. Belé penda, bah Dadi Soso immortel. Dadi Soso. Moi la colo lupango fouté la raté. Ouais, bah belé, bah Valérie Losando maillot jaune. Basé belé, bah partout mokili mobimba. C'est la Paris, on a bien à Paris. Ah, na Paris. Ah, na Paris pe tout ça est belé hein. Tout ça vraiment belé. Bah Dida Kesse bayali Tioyo. Bazali va te belé. Ali Jabi, Bazali. Tout le monde mettre poison Gorbatchev qui est dans sécurité. Gorbatchev, poison mon poisonna. Sécurité. Sécurité. Ouais. Mais ma petit pena. Te baza, toza penda ebele. Bon, non, linga boule quoi. Ouais. Toza penda ebele. Pour moni sona linga la tanga ba komo msuna ko sauter et au ça la bien. Dans Bruxelles quelques personnes ils en ont fait toujours en Paris. Ouais, na Bruxelles pe baza ebele kuna. Na pesina no Charlie Mboyo. Wana kuluta baleki petit papa non wana ba master na yena lo baga bon master parce que on tanga n'époque wana ba Julmen ba vieux Isa so ba Isa si ba vieux Yaringo ya teka tike na première sortie à Viva la musique na sortie ya Viva la Tipka ba mère Adolo mère Frenchen donc toza penda ebele libanda wapi na ba Brice Mpangi ba yali ba ah, tout ça est belé. Blaise Mboukou, pas ça, par exemple, petit pene, papa Wemba. Il y a pas un petit nabiso. Petit nabiso. Il y a petit à papa Wemba. Oui, petit à papa Wemba. Tout ça est belé. Tout ça est belé. Ah, petit nabiso. Ah, pardon, petit à papa Wemba. Oui, ah, petit à papa Petit proche à papa Wemba. Ouais. Le bobo, pas ça, petit proche à papa Wemba. Bango tout, bah, petit à papa Wemba. Bango tout. Tant que tu as la TV, le bobo a dénoncé
papa yemba botisa ba petit na ye bentel pour notanga ba kombo te ba doza na ye histoire wana pezaka histoire vrai. Bon, omoni makambo mosusu mpo na ngai namonaka bato mosusu eza kutu masolo ya kobeta kosolola yango boye te. ezaka question mais bon mutu na mutu ana badelire na ye mutu na mutu ana badelire na ye akoloba ba n'importe quoi mais engagé ka ye omoni ke papa yemba bebisa batutu bazala pembeni na ye batutu banda otambola na ye papa yemba bebisa bango tout ça bato ebele balobaka na bango kaka bon makambo yango ebandi lelo te baattribua mpe bato ebele ye osala boye wana ezaka makambo kaka bato balobaka tolandaka na biso te eloba nango ye moko papa wemba so oyebisa ye kaka ve mige wana mpenza modele azosasa yo mpenza réponse na ye eza kozala nini eolembisa yo yoka ye bongo esaya nini esa mpe lelo te siko oyebisanga okoenchaîne nini wana aza moto bakosela ye makambo ebele baproche na ye babiza makambo ebele donc voilà aolandela yango te azalaki vie oyo nayebisa yo ke apesa biso ebele bayebi ata bato mosusu avandi na ye boye bamisie mosusu ta mosusu afingi papa wemba alobi ba n'importe quoi na nsima vie ou bien azofinga ye na télévision ya ozala kuna te. Après papa wemba misie congolais ni omona osala plus que papa wemba na carrière na ye atongi plus que papa bo atongi carrière ni plus que makambo papa wemba asali na carrière bango nyonso kapona ngana bazala bango bien te ngana bité ozana bo mabe nga tuni une question au papa wemba sali est-ce qu'il y a des jeunes ou basali plus que ye na carrière ben pona ngana oloba na ba comité mais ba kokoma po bazana ba jeune ba kokoma pe ba koleka pe place papa wemba sali makambo jusque là elle misie congolais moko tasali plus que papa wemba te non te soki nga nayebi te yango nauti koyebisa yo papa wemba azali moto oyo ayebana YouTube alaka te TikTok te nini te eloko te aza ovage ake kobeta na États-Unis sur 50 états abeta na 48 états musicien moko te congolais asala yango aza musicien akenda abeta na bafestival ya Montréal plein mindele na mindele bato ya mboka na moto bakota akenda abeta na Australie plein baaustralien bakoti na kati ya concert wana na Liban eza te communauté congolaise communauté te moni différence siko ya ye na bandeko na ye na bapeti na ye yango wana azali artiste ya communauté te en fait te mpe bazalaki international baza kobengisa ye na baprésident ya république mosusu bazobengisa ye yaka ye kuna beti mais okoti na kati ya concert wana olobi mais est-ce que ye aza congolais yo moko cher de poule esali yo concert moko abetaka na Nyon otuna bato moko bato betaka na nani na Youssou Ndour te Morikante na kota na concert wana wow basal o somso basal moni salo barobeta NBA sal moko ya gaya dana kifiniku moko ba finiki sala ngo dana ti na kifiniku bo beta na kati ya nzungu moko boy kifiniku ye finiki bino na peut so tala on internet moni liwana ye moni ka ba manifestation ndenge salami partout moki mboka ni elobeli liwa papa wemba te nazaka ye moko mutu akufa na Congo te baza ebele moni yango moni eloba nango ye moko mukolo na kotia zolo na likolo ba témoignage kozala bato so akoma ko témoigner makambo na ngai ka mwana oyo ya nani yango na otoloba ba musicien baza na bango bazo kende na bango bazo beta ebele mususu pe bakosala peta mususu koleka papa wemba oyo ya sala et puis mutu na mutu ayebi ye moko eza bongo moni mais alaki na amour na bango nyonso les seuls musiciens oyo ayemba ba musiciens nyonso a Congo abwaka bango ata na nzembo moko te na banzembo oyo na nini boye mais musicien moko te atikala koyemba ba musiciens nyonso ya Congo te yo za journaliste omonaka oyokaka est-ce que so yoka
aozala ta mosusu osali mabe eloko moko susu kosekisanga mwa mingi yali ata moto aza kozala na problème mpenza kobomba makambo te mokolo mosusu toki na masalanga moko boye Valérie Lusando toyaki na ye la fone tosololi titi te esili wana vi avandi wana mwana ete azoyoka te me azoyoka oyeba tuninga nini abi na nga abi Valérie ye ndenge nini baza kaka na mwasi na mundele wana nga non vie ye na mwasi ya mundele isesila akoma na ndeko na biso na palais sikoyo Valérie tukaya kobenga nga lisusu boza kote ninga bino toza na Aubervilliers tokendaki place moko na Aubervilliers aye oya wana ntango aye tovandi kaka tozoswa makambo mosusu yoka vie yo na bozalaka na momino ya mundele wana master lo walinga ndenge oloba vie privé ne na miso ya bato te mpo bato bazalaki ebele yoyebi kaka ntango place papa bato bazalaka kaka yoka master wana ouais toza na ye kaka oh mais mushashino mais yo to yebisa ngai awa ke ye na momina ye aza su na mwasi ya mundele te bato nyonso kia donc na omoni sikoyo babiloko wana donc ye aza kobomba mpenza makambo te et puis so aza na likambo na yo aolobela yo mbala moko boye ke tala voilà. Merci beaucoup na passage na yo na fauteuil jaune. Merci beaucoup na bandeko tout balandi biso. Vous s'abonner s'il vous plaît pour nous avoir photo en temps réel. N'hésitez chose en eloko bakisa. Nous en abatu fo boaka nengena stani bandeko tout balanda biso. Nous la shooting photo ya zemina yo, nous la shooting photo à mariage et anniversaire. Tout y a ba photo pour utiliser na ba plateforme le voir ba Facebook, ba TikTok, hésitez sur la vérité studio to bandi ba activité ba shooting photo professionnel. Ba album pour ba mariage anniversaire professionnel là tout démarrer. Merci beaucoup contacter biso na numéro 1 et puis to yamba bino to yeba nini to ko sala pour ba photo itali ba fête ba mariage shooting pour anniversaire ba la fiançailles. Tout ça va très très bien. Et l'on y toko retenu na passage non so pour on va toko remercier pour aussi ça. Ouais na ebisa na villageois nyonso ya Molokai. Dans la plateforme moko où dans la WhatsApp où on parle que de Papa Wemba, on parle que la vie de Papa Wemba. Alors na ba tu nyonso oyo baza la besoin ya ko s'abonner ou baza la besoin ba coach bango na plateforme ya WhatsApp babenga nga o baza numéro nanga babenga nga pour to coach bango o baza numéro nanga te ezali 07 na bandeli 07 45 62 28 63. Je répète 07 45 62 28 63. Numéro nanga yango wana. Bobenga po bozala toujours na page boyeba événement ndenge nini koleka na Kisasa. Et puis déposer Pierre Tombal le 24 avril. Événement ndenge koleka na Kisasa. Et puis peut-être na Bibia peut-être pour ils ont la carte à négociation Molokai oyo orchestre oyo avia banda obeta mindele o ba voyager mokili mobimba ba oya na kin pour ba obeta peut-être ba star mususu africain vous avez ba surprise moi ebele pour 10 ans ekoki et puis voilà très bien na PCP maman Amazon mbote ebele nga benga ye mukara mama mère banka toujours fidèle au poste on est ensemble mère. Merci de m'avoir écouté. Voilà, Nibiso, tout le temps, Nimbala Sima, ceux qui nous ont été restés connectés, restés branchés. On est ensemble. Merci. 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 Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent.
Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokisi na metro chateau ngutia dakayau okayau awa ozomona okimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro biso batalinga baleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na epona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala maforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene mahanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyolaka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.